likolo ya matanga. Mais nous, on ne peut pas. Tant bilongi oyo mona boye est-ce que biso vraiment tozo koza na niveau wana. Biso nde tozo linga ko matisa makambo théâtre, ba mona mutu théâtre aza na niveau mususu, aza mutu moko, aza na éthique, il est poli et puis na mutu na sagesse ezali. Soki nga nazoloba bopo kaka eza matanga, mais bomona biso bato a NTPC bazoki na koloba na télévision ou bien même matanga oyo moni mutu moko azoloba te. Po to pesa ki ba directive que eza matanga. Il y a théâtre mboka na biso auto tika biso. Non mais c'est une grande dame. Hommage na musala sali kozala mutu liboso ya théâtre mwasi donc eza eloko monene. Hommage monene na ye, bravo l'artiste sali musala na ye malamu. Moi conseil na ba batika li ya basi. To me kolanzela kitoko ya bakolo. Merci beaucoup le père. Allez, allez. Honorable, bien, ça c'est vraiment une salle. Le salle à tout, c'est qu'on décrit. On honore seulement les artistes quand ils sont morts. C'est des moments. C'est des moments. On est santé madame. Santé sa biété. Vous voyez que nous avons parce qu'on aurait un coup fait la cercle, c'est il y a une voiture moko ya chic yango appelé comme maman impala camarade de maman Iwaso monique si votre baraka asan danger bien va kufaka mais maman yeyo la maman est souffrante. Je crois que c'est des moments où honorer maman ndenge ba lutumba ba ko pe ambo na lia maman tu ba ndam so botuna mituna botuna mituna. Maman il parle biso to bioté peut-être toi jeunesse, so to théâtre ou to na média, to peut-être après bino to koza peut-être bako ko na bino, mais du moins ceux qui bateau ba yeba ka oté to ba ta la lelo, ozaka na groupe nini maman il parle. Nazaki na groupe Maboke. Groupe Maboke oyo bayemba kanzembo oyo makamba mabele sang makamba mabele groupe na biso yango wana. Tozaki na ba Maboke, Molangi ya Pembe, ba mama Iwaso, ba mama Oseka, ba mama Ndola. Enfin, ba mama mingi. Mais Nzambe akamati bango bon yango wana groupe tuzaki na yango. Merci maman Impala. De ton vivant, tu l'as bon parce que ya maman Iwaso a appelé ça les problèmes et ça les polémiques. Aux association nini maman Impala. Loko okufina nute. Avant ba ko welela. Loko kufa parce que papa. Yo ezandela ya bisonyo oza wapi maman Impala. Bon naza mingi na oyo nani Masamba. Tokanisa na association tokanisa naza nango mingi kuna pe na bino bana nangai naza na association na bino kaka ya groupe ya ba groupe nyonso onga nazali mama na bino mais association oyo yaka otala yo mingi oyo soutenir bino mingi eza pena nini mingi kaka tokanisa ya Masamba na Masamba maman ebi président Masumu oui na ebi Bobandaka ba génération moto bango bayaka après bino. Bayaki après biso. Bakuti bino. Est-ce que ça rend visite toi association la bon NTPC? Bayaka te. Nga ba 70 ans igel. Eloko nyonso ngana bakonza mboka président na biso pe bandeko nyonso ba otalo bazali bana. Ministère de la culture et art. Ministère de la culture et art. Ye wana famille na biso te. Ye wana mama na biso, ye wana tata na biso. Ata langa ka ndingi nazali, ndi akoko kanisa ngaye. Conseil na koko pesa bana na ngaye. Conseil monene yango oyo. Bolanda liloba ya Nzambe, bosalila Nzambe, botambola na sembo. Bino bato bosala mosala, bomona na kwa bandeko.
mais ezali te ozosala mosala kaka na kati ya mosala baninga wana mibali na bino baninga wana basi na bino te bomonana lokola bandeko biso tozalaki na bamaboke na molenge ya pembe na baewaso na bamandola tozalaki soki mwana na biso ya mobali ake kozwa mwasi mosusu mpe tolingi ete tokotelema biso tolobi tolingi mwasi wana te akopesa yo maladi bon soki mpe likambo ezali tokotelema bana ya bandeko na biso ya mibali babengaka biso tata basi te lelo bana ya bandeko na biso ya basi babenganaka bandeko bamama na bango bandeko na bango kasi merci maman Ipala ezaki Oh, moi c'est nangai ya. Yo moi c'est nangai. Ah, Jackie déjà. Merci. Ane. Papa président ya mboka Tshisekedi na soni. Aussi pour le recueillement des mamans, c'est une personnalité. Nous devons vouloir un hommage sur la vie. C'est pourquoi, avant toute chose, s'il y a un homme de Dieu, parce qu'il y a le cœur prié, d'abord pour la circonstance. Et puis après, nous allons ouvrir le cercueil pour commencer le recueillement. Merci beaucoup.
Oui, très chers internautes, comprenez que tout en a Samo Ito, c'est la Binoka Moussala. Ils ont vraiment Sangwa Mawa. Donc, bon, moi, je suis là, vraiment, et ça la passe, il y a très chers internautes. Ah, tout en a place, il y a Victoire. Bon, on a Mabo Kwango. Bon, on a déposé artistes. Na place des artistes. Ah, on a rempli à Victoire. Comme d'habitude, on a déposé un artiste et tout la place des artistes peuvent déposer. Et ça vraiment pas si tu perdre maman moro ya liboso ya banda makambo ya théâtre actrice moro vraiment ya munene ya mboka na biso et l'autre perdre ça vraiment pas si ya trop mais to za na bino ka lisu likola lisu ndeka to yebisaki bino que to landela bino makambo après awa to zo ke na stade de martyr na yebi que ça pas si mais pour continuer ka na biso. On est ensemble. Il fallait commencer par RTNC pour y victoire. Jamais d'acquis normal. D'abord, peut-être RTNC ça y est prêté sur tous bolos. Mais je crois pas. Le ministre même dans mon
sa vérité, ils ont besoin du conseil d'administration. Et à M. Fidel, qui va venir déposer ils seront suivis par les agents qui ont travaillé avec la maman. Et ainsi, L'agent qui veulent s'incliner devant la police. Et vous sautez par là. Pour vous, il faut on est revenu de l'autre côté, sautez par là. Et les porter par l'autre côté. Chef, laissez un peu. Ce qu'il fait, c'est simple. Pendant 2 minutes. liboso te pardon papa reposa na liboso te garde bani bokotaka bachate